Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Lelo ezali premier jour na biso oyo to sali émission il y a 5 minutes avec César Ngadi na l'an 2020 au Boyebike et Witaki Koleka. Donc une fois de plus Nazali ko souhaiter mino ba meilleurs vœux pour l'année oyo il y a 2020. Donc vraiment confiance au bozalaki na on a 2019 na 5 minutes avec César Ngadi. Bo continuer kaka na confiance wana, de toute façon il n'y a pas de raison. D'ailleurs 2020 oyo ezali penza année oyo neti président de la République obaki à action année oyo place penza makambu et ko yeba na penza batu ba comprendre que mutu azali ko diriger mboka ezali Félix Antoine Tshisekedi. Lelo to lingaki vraiment to zongela discours il y a présent na biso ezalaki kamwa message au boyebi ba présent tout et a monde entier basalaka na sukambula po na ko pesa ba vœu na peuple na bango. Donc na mboka na biso président azali moko ezali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Mais boyebi Charles moko azana mboka na biso oyo azali ko sala neti président moko imaginaire parce qu'azo comme président élu, mais président élu azali moko. Donc ce qui a commis président élu, donc Chada écoute ayoka ne soni avanda na yenye. Donc tu comprends raté ce qui n'anime boye bake Fayulu o ngana azali kolobela akotikaka jamais distraction. Omoni Fayulu azali wana azali na élément nouveauté azali ne loko mon côté ya kolobela peuple ya ngona bomoni tilelo azloba hold up il y a l'élection azloba vérité des urnes parce que y stratégie na ezali il faut le baraba bêtise ba tchakeka ti 5 ans mais 5 ans ezali pema ezali makambe belé tango 5 ki poste moni poste wana azwaki yango tembele lelo aloba makambo wana te to mona matungulu a rêvé ça est a condamné na bad. Donc ba noma ekuna rêvé ça vraiment que ya tubela na ye mwana nzamba tubela bike masolo bando sala ezaki ba vanti. Donc Fayulu alinga ko teka mboka bomona pe Jean-Pierre Mbemba a pe mané calme Moïse Katumbi donc le bailleur de fonds et on bomona ki donc nani azongeli ndenga zaleki kala donc akomi ko kota na ba deuxième chic et tikala mkia bando kota na ba cargo donc kala zaki na ba jet parce que Katumbi mutando pesa mboko omoni déjà ba bêtise tellement ba pesa ki makambo zoloba ezali natina mokote vérité des urnes c'est le cas. Donc changer ma solo mais neti Fayulu azana ma solo olobate tala kaka atikali ma solo wana atikali ma solo wana toko like sabino toko décortiquer bomona. Donc message naie oyo asalaki na ebité ce qui peuple oya lobaka ce qui peuple ngo ezaka peuple congolais oya lobaba voter na 65%. Donc ce cas peuple congolais ou bien peuple ya monde mususu to ebité parce que peuple ngo oya lobaka et les peuple congolais parce que a bosani ke a traizaki peuple congolais akenda kozwa mbongo ya Kanambe via Kimbuta a pesaye ba voix oyo esengelaki ke pour Kimbuta gagner parce que Kimbuta quoi ko gagner te ke akoma gouverneur ya ville à Kinshasa. Donc ezali grâce ya Fayulu batu ba bossa na raté lelo Fayulu azo sala biso ba donner des leçons ba yibe ba nini mais Fayulu azali mutu moko lelo nde tozo mona bo makambo ezole kana ville à Kinshasa parce que biso kala ba inondation ba noza kaka na makelele wana na po makelele to ebita to zaiki na Kinshasa inondation so to ki po makelele ba zelango système ba matisa ngo likolo do makambo nesila mais tokomi ko mona ba inondation na bakingabwa mayanji est débordé donc fleuve Congo est débordé donc wana tout ezali ba œuvre ya Fayulu parce que Kimbuta tia ba poubelle et boucha ba biloko nyo surtout lelo soki tozo sibi biloko na batu bazo kufa Fayulu mutu azana kati ya masolo wana. Donc vraiment Fayulu soki ezalaki penza ke bayoka ka soni Fayulu mbezo sala ba makambo tendenga na baka ke Fayulu azali mal entouré parce que soki azalaki penza ke au présent gagné pourquoi na suka
aiki kosenga bapesa e poste omoni siko que vraiment ceux qui dès le départ déjà paient division auto zanango na côté na biso opposition parce que opposant ko bundisa opposant te to mona ngote to zomona ngo pas failli to zalaki na pouvoir na étranger to leli lelo mwana mboka zui Fayulu azo bundisa muningane o ba osambela église moku de Fayulu donc tout la mwisi ya zazaki ma église donc a charger église botalaka esprit mabe ya Fayulu donc to yebite ceux qui Fayulu a lobelaka makamuni siko nazo tchela bino be strendambu bo comprendre déjà Fayulu azali ko lobela Nzambe to yebite azolo ba komba Nzambe na kati mais Fayulu asaila Nzambe te Fayulu aza diabulu Fayulu aza sorodiongo donc komba Nzambe akoko yoka ete parce que bo yoka kana suka ndengi azako sukisa azotanga komba Nzambe o Nzambe ne bandeli pa lobi makambo Nzambe na suka pa bana Nzambe OK mutu loka Fayulu akoko tanga makambo Nzambe te mutu akoko tanga makambo Nzambe zali Félix Antoine Tshisekedi bo yoka bino moko. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Donc bino moko boito landa donc kombo ya Nzambe na oyi bandoki bazala ndengwana to moni ndeko adame mutu donc akepenza ye mutu liboso na matanga donc moni mutu ma bendoki azako tonga kaka kombo Nzambe pona ko masquer mais bino moko botala nanu discours bo moni président de la République na biso ndenga changer conception ya ba discours même na mikili to mona na masolo wana te ezaka président va na bureau ne bani mais Félix Antoine Tshisekedi bon moni donc azo bima na tapis rouge yango na kasi place pesa ka Fayulu donc motema likundu bon Fayulu kanisaki akoka na président et kozala marque que avant de pena kit mais président donc grand bouliste donc à surprendre bato bota la bino monanti la bino bolili ndenge président de la République abimaki azo tambola donc garde républicaine beti ba masolo nango et puis bozo sentir mutaza na charisme parce que Fayulu aza na charisme te Fayulu beaucoup pas na métro bolekani bo sentir écouter que wana président OK ba Félix baza ba genre net ba mobutu sentir au monier penza bo sentir charisme parce que charisme ça déjà na kata njoto pour ko travailler botala bino mokonde président de la République abimaki pour na ko sala message na ba venant ne salamate na système bino moko botala Présentez ça. Mes chers compatriotes, dans quelques heures, nous dirons adieu à l'année 2019. Une année riche et pleine qui a été témoin de plusieurs événements, tant dans la vie de chacun de nous que dans celle de notre nation. Donc bino moko moni président denga ye donc na esengo na elengi ya kotala masolo ya boye donc siko nga nazo lakisa bino botala batu balobaka donc bozo mona kazo tanga ngo na mutu donc ezali ko bima donc bona boye botala bino moko elengi botala bino moko et puis na kosala bino comparaison na oya Fayulu. 2019 a été l'année de la première alternance pacifique au sommet de l'État depuis notre indépendance. Nous avons, à travers les dernières élections, contredit tous les prophètes de malheur et prouvé au monde entier notre capacité à faire triompher l'intérêt général, et ce, grâce au patriotisme de notre peuple. Nous avons ainsi brisé cette spirale où le vainqueur gagne tout et le perdant perd tout. Nous avons appris à gagner ensemble. Je tiens ici à féliciter les uns et les autres pour l'amour de la patrie éprouvée et pour avoir fait grandir notre démocratie. Mes chers compatriotes, l'aube de la nouvelle année nous trouvera encore engagés sur le front à Beni, Butembo, dans le nord Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembwe, au sud Kivu, et dans quelques contrées du pays, contre les forces négatives, terroristes et groupes armés qui s'érigent en obstacle pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Comme je l'avais dit dans mon discours d'investiture et répété à maintes reprises,
La conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Car sans la paix et la sécurité, notre population ne pourra pleinement contribuer au développement de notre pays, ce don de Dieu. Ce pays magnifique, grand comme l'Europe occidentale, avec une population de plus de 80 millions d'habitants, déterminés à prendre leur destin en main avec les ressources naturelles innombrables et inégalées. Croyez-moi, ensemble, avec foi en Dieu, déterminés, regardant dans la même direction, nous allons vaincre la pauvreté. Siko bino moko botali ndenge président de la République na biso Fachi Beton azotanga ozomona na message wana ezaki lengi moko on dirait bozotala documentaire on dirait film moko bo mais siko botala soit disant ce que président élu na soni na bato basala ke et puis que tout micro ko tata ko biso tata ko club original za na so malam mais faille le micro déjà zo sala ba makele président ngo soki ya wapi donc soki ya mboka nini botala na ndenge président oyo soki azolo ba élu ndenge azotala botala ozomona ke ba comélier d'abord et puis papier ango donc au lieu de expliquer que ce que zotala il faut tala la caméra donc faulu misunaye ndenge azo vandi sangona papier on dirait papier okima. Ok, papier on est qui matin, mais bino moko botala faulu ndenge zo tanga donc message na vraiment mis sous figé et bandeliti souka atali même pas donc population peuple ndenge ba otale donc mis sous naye donc azo sala penza donc lecture penza oh on est bana basala na classe donc bino moko botala. Mes très chers compatriotes, l'année 2019 qui s'achève a été pour nous, Congolaises et Congolais, une année de tragédies diverses. Des massacres systématiques à Beni et dans d'autres parties de l'Est de la République. Des cas de décès dus à la maladie à virus Ebola, aux éboulements des terres, aux inondations, aux crashs d'avions, aux chavirements des navires, aux accidents des trains et des véhicules, sans compter certains de nos compatriotes qui ont rendu l'âme du fait de la pauvreté. Je voudrais prier avec vous pour que les âmes de nos très chers disparus reposent en paix. Aux malades, j'adresse mes souhaits de prompt rétablissement. Aux populations sinistrées, j'implore la miséricorde. Donc, bino botali, donc biso toloba avec pré botala faulu parce que au moins faulu a mal entouré. Batu faulu bazotika faulu asala ba bêtise net biso batu donc oyo ya cash a to ko za pétate et pas faulu parce que eza compatible et esprit na biso mais faulu ceux qui biso tozalaki na faulu be faulu ba je oya sali yangote do bota na faulu azali ko tanga donc azali ko longola kutu misuta azali ko tala kaka ibandiliti suka mais sikoyo bato bala ko Félix Antoine Tshisekedi aza donc na niveau mo bote siko bino siko bosa comparaison donc mutama yele entre faulu na président de République azana nakanisi c'est clair. Tout le monde est d'accord que donc vous la pensa que Moutazolo va penser avec aisance, Azolo va penser donc ils ont pensé sengo ils allaient présent na biso Félix Antoine Tshisekedi donc ils allaient vraiment pas cinéma on a motema donc ngakout nazo préféré Natala nangai présent il y a RCK Martin Sali donc adresse à Martin Sali message à Martin Sali et l'équipe coûte il a failli. Donc Martin Sali coûte dozo moi que charisme vandi bien bona bozo moi pensa que donc au pensa Sali donc mutumo Sali pour comme pensa que homme politique moko bien donc naturellement extrême que botala donc nazo préféré que toi na place ikutu il y a message à Fayoulou natala nanga ya Martin Sali botala ndambo na tielbi na Martin Sali. Congolais, mes chers compatriotes, je formule le vœu que l'année 2020 soit celle du début de la reconstruction pour un Congo meilleur, puissant, prospère, indépendant et souverain. Je suis heureux de vous présenter au nom du RCK tous mes vœux de réussite, de liberté et de bonheur pour l'année 2020 qui s'ouvre, pour qu'ensemble nous mettions tout en œuvre pour la vision d'un nouveau Congo.
Binomo Bolandi, na kasi binomo ça d'accord parce que club originel le Bamakamba solo, il y a un abat va comprendre Arabi sauté. Donc j'ai na préféré jouer na Natala Nangai, Martin Sali, président RCK qui n'a pas la Fayulu parce que Fayulu donc vraiment Fayulu aventure azo sala au moni baninga na yo bazala ki na ikuna na Genève ba sundole parce que niveau algo mema bango na aventure so ka binité ba aventure on mona que Jean-Pierre Mbemba abwaki saye Moïse Katumbi abwaki saye Matungulu kuta zo postene na makamba ba banki kuna donc atika lobi buzoba nini nga na salaki penza naza na sima muto donc vraiment ils allaient passer na mabota la sous makamba zali kolobaka hold up électoral. Hold-up électoral, vérité des urnes. Aza na discours mususu te. Bon, bolanda kaka malobane o ya bandaki bandakala. Donc na tribunal ce que oko fundi mutubaye bakati makam. Avant ba fongula susu ba la réouverture à dossier. Il faut ba nouveau. Mais fayu le atikala ka wana parce que azali na likambo mususu te. Bolanda makam o fayu la zoloba. La fraude électorale n'est pas uniquement une grave atteinte à la civilisation démocratique. Elle relève d'un banditisme d'État qui, au-delà de détourner, de trahir et de manipuler l'expression de tout un peuple, véhicule dans la société les cultes de la fraude, du mensonge, du vol et du gangstérisme. Je mesure, chers compatriotes, votre déception et je partage votre peine et votre frustration devant ces hold-up électoraux choquants. Donc bino moko Bolandi donc discours moko ya tina moko te. Donc makambo asa loba donc yango kaka bandela yango kaka bandelaka. Mais bota la présent na biso nazo tiela bino bozoka présent aza koloba makambo oyo asali na oyo ko sala na donc azali ko promettre tazoloba makambo oyo solo. Donc bota la bino moko charisme na elobeli. Il y a présent na biso ndenga zali koloba donc rien à voir na Charlot oyona donc Tintin au Congo oya Fayulu penza Fayulu vraiment en tout cas nzamba yo la biso ba parce que soto zali na présent nyeti Fayulu na ebité soto ngo suka bolanda fachi beton ndenga za ko passo la penza masolo ado azo expliquer peuple naï. Mes chers compatriotes, au moment où je tiens ce discours, plusieurs d'entre nous, conformément à leur serment de servir le pays sous le drapeau, sont engagés dans la défense de la nation au péril de leur vie. Par devoir, ils ne peuvent communier avec les membres de leur famille. La patrie leur restera reconnaissante. Mes pensées vont également à ceux de nos compatriotes qui ont perdu leurs proches. Certains sont, jusqu'à cette veille du Nouvel An, dans l'insécurité, dans l'errance et dans la colère de subir les effets néfastes de ces conflits imposés par les forces négatives et terroristes. La République ne les abandonnera jamais. Nous allons continuer à engager la lutte contre ces forces du mal jusque dans leur dernier retranchement. Mes pensées vont enfin aux victimes de nombreux accidents aériens, routiers, ferroviaires, fluviaux ou lacustres, des inondations dues aux pluies diluviennes qui ont causé la mort de certains de nos compatriotes à Kinshasa et dans certaines provinces de la République, laissant derrière elles de nombreuses familles sans abri. J'aimerais leur dire notre solidarité et notre compassion. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève est une année qui nous a permis de refaire le diagnostic de la situation globale du pays en étant aux commandes. Elle a été témoin de l'installation effective des nouvelles institutions, tant au niveau national qu'au provincial. Et à la faveur d'une coalition inédite, nous avons formé un gouvernement chargé de concrétiser notre programme découlant de ma vision de construire un pays plus beau qu'avant. Sans attendre, après mon investiture, je me suis mis à l'ouvrage pour redorer l'image de notre pays dans la sous-région, en Afrique, à l'international et pour relancer nos partenariats bi- et multilatéraux stratégiques. Aujourd'hui, je ne voudrais pas me satisfaire des résultats engrangés, mais de noter avec vous que le décor de la relance effective de l'économie et du prestige de notre pays a été planté.
Donc, binomo boitolanda, donc vraiment, président Otozu, ezali président Oyo Penza, il fallait toujours. Donc ils allaient vraiment, Zamba yo que la biso mawa, parce que président Yandengo, vraiment, na bateau, tout bas, c'est président qui joue wana, na finale wana, makamba présidentiel, Moutou Oyo, il fallait azwa, ils allaient président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Si quoi, Fayulu, au moins il Fayulu a ouiti na Beni, donc na mona basi, batia, maboko na lita mata komika, bonabo, Beni, na moni basi, na bo, donc azolo ba makambo za na tinate. Si quoi, nazako senga bateau ya bandundu. De Fayulu aleka kuna. Boko yebisa biso te akeneki na mboka nini yango pona kotala ba koko ne soki ba noko na ye parce que ti sikoyo to comprendre raté. Donc mutabandundu obo mais sikoyo place à kola place à sala to yebite to yebika akola na chango ni sikoyo akeneki bandundu boko expliquer biso te akeneki na mboka nini ezalaki ndenge nini parce que Obama tango batiki doute na nationalité ne américaine. Obama alakisaki makamone ndenge azalaki malgré tout Gazali d'origine kenyane, mais approuvaki de A à Z que Gazali américain. Si qu'on Fayulu balobaka tilelo approuvaka batute. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc Kanambe kutu avec sans papier na mboka na biso clandestin. Asali donc azu maman moko emprunt, azu papa moko emprunt. Na suka aye koluka faible ceux qui moi soit bimela ki wapi Olive Kalembe azaki master kutu momi ya master ya Kanambe donc le lo appelle ça biso ba leçon mais a witaki et pas ya yo imaginer que ozaki na master na master okozo sous master ne donc on a ba leçon opé ça biso te moral donc mbala moko donc aye azu Kanambe lié donc toko ko landa ndenge ni na akoma vanda na mboka na biso parce que donc azwa donc côté ya maman Olive mais tilelo Martin Fayulu ngaso naza congolais ngalelo siko penza mutatinga doute nakazi ba Dudu Swami Dudule a bimisela bino donc historique ndengi vient na ya zalaki bona mutu kuta ocha doute mais yo Fayulu ba kota yo doute parce que motemo Fayulu azala ngo wana mabe wana ezala ba congolais parce que yo oyina soko yini ata ndambo ne bande mais na suka ka tango vanda bia pouvoir na biso et pas na maboko na biso en tout cas toko ina massa na biso te toyokana donc Fayulu tilelo donc kadia pemba donc colère azala nango likambo Félix asala e toyibite yozala vraiment motema li kundu likolo ya ndeko na yo vraiment ekoki ko sala maté donc siko nazali ko laksabino message parce que famille l'association Oezalina derrière Fachi, donc les eaux qui cessé de s'agrandir, et Zalika, Kobima, na Kolak-Sabino, que vraiment, Batu, et Belé, Bazali, si ma Fachi, Bacha, ma beaucoup parce que Bakoui, Kotika était, Nazali, Kolak-Sabino, vraiment, moi, na Mobalio, à Bunde la Rapenza, Mboka, na Kombo, ya Papicho, Chamala, donc, na Congo Fort. Donc, ça la sortie na bango officielle le 8 février na 14h bromo na adresse ko défilé boka message appel ce qui pona bino banamboka batu nyoso tout bazala na sima ya fachi Papi Chamala Papicho Congo Fort IDPS France moi et Congo Fort nous vous souhaitons peuple congolais le meilleur vœu de la bonne santé, de paix et de prospérité. L'année 2020 nous souhaitons la réussite à notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour l'année 2020, nos voeux est que qu'aucun sang ne puisse couler dans notre pays. Nous voulons que les pleurs puissent cesser une fois pour toutes. Que tu sois du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, nous voulons être un. Congo fort, c'est des valeurs. Congo fort, c'est la lutte contre la corruption. Congo fort, c'est la lutte contre le tribalisme. Nous voulons être ensemble. Nous voulons voir le pays prospérer ensemble dans l'unité afin que nous puissions sortir notre pays du gouffre. Pour cela, nous vous donnons un seul rendez-vous. Le 8 février, ici à Paris, il y aura la sortie officielle du Congo fort. Les curieux, venez voir. Ceux qui doutent, venez voir. C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle façon de faire les choses. Nous voulons les gens propres. Nous voulons les gens qui n'ont pas peur de dire les choses. Nous vous invitons, les jeunes, les vieux, les enfants, venez voir. Venez vivre le Congo fort. Et partout où vous êtes dans le monde entier, adhérez massivement au Congo fort. Pour l'année 2020, nous voulons voir le Congo fort vibrer le monde. Parce que nous sommes là déterminés afin que nous puissions
accompagner notre président afin que notre pays puisse sortir du gouffre. Mes meilleurs vœux à tout le monde et bonne année. Merci. Donc, bon, oui, un message, il y a mon amboka, vraiment, ils allaient bundela, ils allaient ça, ils plaisir, batuba bundela, donc vraiment, batchaka, fachi béton poids, parce que c'est pas facile, donc Congo fort. Il y a Moninga Nabiso Papicho Chamala, donc sortie officielle dans le 8 février donc 2020. Donc on a 14h, vous avez adresse où ils allaient au défilé, donc tout vous allez inviter Boyawana parce que Papicho Chamala Zali Penza Mobundeli Monene vraiment. Il y a Mboka Nabiso où ils allaient à la diaspora, donc vraiment bon courage. Bisonyo surtout aux Alana pour na Congo fort, il y a Papicho Chamala. Donc, si vous allez marquer une courte pause publicitaire, Binomo Boyebi, vraiment, il y a doute sous-souté, Boyebi, Binomo, ceux qui ont besoin. Il y a traiteur, il y a fête, il y a mariage, il y a baptême, il y a anniversaire, il faut faire vraiment appel à des professionnels comme Romain Ilunga, à Bruxelles, et puis il y a une mobilité géographique à se déplacer partout. Bobangate, prix Benze, ils allaient abordables, Bobengue de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc vraiment, beaucoup sepela, na onyo surtout à Salaga. Bolanda, bande annonce, il y a traiteur Romain Ilunga. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Donc bino moko boito landa Romain Ilunga na kansi ba coordonnées na ye donc adresse na email ba coordonnées téléphoniques ezali ko défiler donc hésitation ezali te ceux qui bomoni ke biso tozali ko tchama boko tozali ko poussa ye pour ba tutu ba parce qu'il y a du sérieux parce que ceux qui za sérieux te jamais nga na ko s'azarder na sala pub ya muto azali sérieux te donc vraiment ezali sérieux na kanisi ba tutu ba remarquer que bazali ko benga pe ba zu ba service ya Romain Ilunga ezali makamba ko sekanate et puis bomona ka ezala toujours suivi na Sepela TV ezali ya banamboka donc ezali décodeur oyo ekopesa yo bisengo okotala ba chaîne na poto ya Afrique donc oza donc nyoso tout sport donc makambu nyoso tout eza na kati théâtre ba tout oyo eloko tout olingaka na télévision basangisa ngo esika moko na Sepela TV donc Sepela TV ezali eloko moko ya muke partout au tika na poche au tamboli côté tout internet ça au branché donc ezali pe ya banamboka donc to Sepela ke banamboka bakomi ko sala makama malamu mais il faut pe to tchaka bango poids. Donc siko to komi presque à la fin ya émission na biso mais tozali ko beta CT parce que congolais bobo sanate congolais bo zala amnésique te omoni fayulu wana makambo tozomona ba inondation o nazali ko loba fayulu azali na kati parce que yé mutu apesa ki voix na ina kimbuta koma gouverneur kimbuta alingaki ko koma gouverneur te gouverneur ngozala ada bombole donc parce que ba calcul ndenge zalaki ngolekete donc fayulu a aza traître par rapport déjà il y a peuple ou le bara peuple congolais donc akoko lobela ku tout que masola peuple congolais parce que ça c'est à trahison peuple congolais donc bobo sanate to yeba yika ki maye bana ko déborder na maya makelele bazola ngo solution to bana ko mona teke na ngabwa maye tondi donc wani zali effet ya makambo o salité ndenge kota ki to moni makambo ko salma donc makambo wana nyo surtout ezali fayulu mutaluke la biso yango et puis nationalité fayulu tout le monde bazol yuso oza congolais omunika batu moko ba lobi bu oyembala moko lobi bon bino bozo tya tembe tala bo tyanga tembe poani talabo donc ti le lobo mona ba muzito est-ce que muzito côté la raima comme nationalité parce que mona ndenge ya obandate parce que yebi makamuna été très visible que kanamba yaki asala ba masolo na ina ba olive benda donc muzito ti le lo ça fait un an muzito côté la rata fayulu te parce que yebi keza mbeba fayulu ake bandundu ba yebisa biso mboka ni na kendaki na bandundu donc vraiment peuple congolais boye ba bomoni discours tozong sela bino discours bomoni azana nikamba olobate donc hold up électoral vérité des urnes président au monde entier ndimi président ou azo voyager partout président ou aza na va en poupe donc monde entier zo dila que Félix il faut ya na mboka na biso poto kanga photo na Félix c'est un an yango ezo kuka zo sala makambu yo ozolo ba makambu et les cas ya un an donc il faut dire que vraiment ozana makambu osala te donc vraiment toningo beta c'était parce que congolais tous à la keba parce que ndé pesa na fayulu akokomaka président ya Congo jamais. Parce que tant que nous na l'élection il y a siko na Félix déjà au Pikapende parce que tous on a sort de mouton tant que comme on a sort de guépard sort de léopard on a makambu musu ekobima congolais akobando lia donc congolais musu comme na libumu donc il y a malade ya vimbi mais congolais tant que petit déjeuner azu goûter azu dîner congolais yo bete na minute oka yo kende na ba kan church na ba kan kokola ba nini yo meka kolobela mabe ya Félix Antoine Tshisekedi mais soda ko baroto soda penza arondima ka na ye donc na boloko ya ba soda ya ndolo mais il faut beta yo parce que soda ndenga komi ko lia ndenga komi ko se soigner gratuit ndenga komi ko la na banda ko neta poto yo loba makambu ke yo bonabo mais bon mekate soki soda place azali salaire mati soki fois 3 soki combien na ba instituteur Binobo loba makambu net pas distraction donc bomo naka que le peuple d'abord président de la République ndenga lobaki donc azali ko ça est là social malgré tout que donc azana nuna bateau il fallait azana bango tazo bunda zo sala tout pour social vraiment et zala et si que zala ki ndenga lobaki que akozongsa Congo nesika nango ezalaki donc to komi vraiment na suka émission na biso ya 5 minutes ndenga na epsa bino kaka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand de vos commentaires de vos suggestions de vos observations même critiques donc n'hésitez pas à me les faire parvenir sur notre site cleboaoriginal.com et sur notre compte YouTube donc boyebika soki na komi na suka ya émission base nde mutesimba makamunyo surtout na pesa ka ba remerciement na base parce que bon mon alem sou ba idée mususu na zo émission et oui na base ba benga ba développer et belé donc vraiment na monaki ba te belé ba benga na makambo yo
tolobaki wana o bato ba misusu mitu ebeba o ba fingara wana donc ezaleka azana ngo donc bo za la calme pour papa mora benga zolela mais bisa ça ne calme ezaleka tolobaki et touchera bisoté parce que déjà toza déjà bato moko to lenda esprit donc ezana ngo ka ezaleka pona o reverser ba nyanga la kata na ba comprendre que ezana tina te donc boyebika ndenge na bandaka toujours na honorable député Ziko Mayele, le député indéboulonnable donc il est azali icône vraiment exemple type. Il y a ba député oyo bazali ko saela mboka ba oyo bazali motema malamu donc président Komayele nazali ko kende na mwasi oyo azana ba mbongo ebele et puis ba mbongo ya propre et puis motema malamu aida kazana ba ONG ebele parce que mutu mso akoza na mbongo pe akabarate donc famo na epsi bino ke ba société na ezali côté na bourse bo lukaye na ba réseaux sociaux te azala kuna te parce que azana tante azana ba salarié ebele azali kutu na tante surtout azali ko loba boy ezali mama Angèle Mbouyi azali mwana mwasi oyo azosa la fierté ya ba congolaise na kati ya mokili ya Congo asalaka mbongo penza oyo solo oyo penza donc olandi transabilité olandi yango petit na suka o comprendre que ezali mbongo ya motoki na ye siko tozali kopesa mbote na Stéphane Jokol azali muto il fait partie du bureau ya Club Original donc a witaki ko fête na anniversaire à Botama mukolo vraiment il y a nouvel an le 1er janvier donc so muto Botami le 1er janvier ça déjà ba jour moko il y a chance donc ndeng bozomona donc vraiment Stéphane Jokol te souhaiter vraiment nzamba batelo parce que motema na yo ya malamu ozalaka nango donc toza sous na besoin na yo ozalaka ka pembeni na biso donc Stéphane Jokol comme tu le sais, le bureau doit fonctionner à merveille. Parce que dans mon mikolo, le bureau est comme une ralenti. Na kanisiku tuata doudou soit mi doudou les petits no. Na ya le choix mi bazali ko lugu babi. Mais Stéphane Jokol, azomo na nate mikolo mais Stéphane Jokol azali ko travailler toujours dans l'ombre donc une fois de plus. Bon et joyeux anniversaire à Stéphane Jokol. Sikoyo tokei na kati ya Milan pona kopesa mami Céline Kaindo azali mutu oyo vraiment alala kate soki et bimika ka 5 minutes atika kate a partager mbala moko pe alandarango donc mami Céline Kaindo vraiment merci beaucoup pour la fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. To tikali toujours na ba maman parce que ba maman ba mutu ba pesa biso vie ba maman mutu imaginez tant oza mwana muke ba bêtise ba no sala mwana muke ko mata likolo bo mama zuyo akoi po tiko koi ti okomi mukolo bo ba maman il faut respect makasi donc to zali toujours na kati awa ya France to kei sikoyo na kati ya France na Île-de-France na Val-de-Fontaine pour na pesa Mamu Adel Yombo yo a edaka bana oyo bazalaka rejeté balobi ke bandoki bakizengi bandundu ye a regroupa bango na kati association donc Mamu Adel Yombo merci à trop yazali fidèle de fidèle. Il y a 5 minutes avec César Ngadi. Si on a été na province na France na œuvré pour na repesa kadi kodi na mwasi na Adoni oyo bavanda en Espagne pendant 18 ans ba ye a en France kalaté donc bango ba benganga mwasi mobile ya benga alobi ne tozali kolando bango baza ba fidèle de fidèle. Il y a 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment Kadi Kodi na madame no Adoni donc merci à trop na fidélité na bino nyo surtout bozala on a 5 minutes avec César Ngadi donc vraiment si ko tozali kopé ça mbote na fidèle de fidèle yé depuis radio Alandaka donc atika kabisote donc azali na kati ya millième ya musique mais azana souci ya mboka ne makasi et puis ngana lobake ba présent tout ya viva la musique bazwa oya yebi viva la musique kolekaye azate donc nazali kopesa Chikito Mushashino donc Alandaki biso na Belgique Alandaka biso partout donc na yebi kelem suna Londres par ozala donc Chikito Mushashino ba mbote belé vraiment et sengo mingi na fidélité na 5 minutes na patriotisme na yo ozalaka na yango na kesiko na Bruxelles pour na repesa Ani Kibala ba mbote ebele ye vraiment mwana mwaso akomelanga donc ye soki 5 minutes et salamité akolala te donc vraiment soki bimika mbala moko asai donc
Annie Kibala na Bruxelles bambote belé ndek to tikalika na kati ya Bruxelles pona kopesa donc Lolo Munongo bambote belé yazali muto akola na dudu so mi dudule na Brice Piana yazali a miche moko donc na kati ya poto ezalaka rare donc Lolo Munongo bambote ebelé nesiko zali kuna na kati ya Bruxelles. Siko tokei na Seine-et-Marne donc plus précisément na kati ya Nemours pona kopesa donc wabalenge langa na benge wabalenge la Chai Mukenge Chai mon voisin donc Chai Mukenge Chai donc yo za famille donc yo ebika ka morolem sou boubli mais na yebike yo vraiment 5 minutes avec César Ngadi ezali loko nao parce que ezali par obligation donc vraiment ezali esengo mingi Chai Mukenge Chai na nyoso to sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Siko na kei na kati ya Charlotte na kati ya États-Unis d'Amérique pour na kopesa Justin Bojoma ba mbote belé kuna ye avanisa ma solo ya 5 minutes na kati ya Charlotte donc Justin Bojoma ba mbote ebelé esikayo ozali. Siko na kei na kati ya Crey pour na kopesa Papi Fumutoto donc ye azali grand fan ya 5 minutes avec ses anga da benga en tout cas nazali fan na numéro 00. Donc Papi Fumutoto, merci à trop na fidélité no pour na 5 minutes avec César Ngadi. Donc on a tigalika ba côté kuna donc pour na kopesa mbote wana azali petit frère propre donc azali petit nanga ya Montikil donc Roger Nzezalandu ba mbote ebele na esikayo ozali. Donc on a kanisi Roger Nzezalandu mbala moko na kanisi le rassembleur de Bana Montikil donc Guy Galé donc merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc pour yebike donc prochainement tokozala na kati à Londres donc yangwana tokobosa na batu na biso te obaza na kati à Londres nazali ko pesa José Kano ki kakamene ba mbote belé esika yo zali et puis toujours na kati à Londres nazali ko pesa José Profa l'empereur qui simbi premier ba mbote belé yazali le grand sage il y a 5 minutes avec César Ngadi donc José Profa l'empereur qui simbi premier esika yo zali ba mbote belé kuna na kati à Londres na kosukisa. Donc, nous avons dit que nous avons à Londres pour nous faire Lauriane, petite sœur propre, Lauriane Mengi, Sabino Yalelaka, ce qui est Domicolo, Azola, la thé, album, thème, palpite, a habité l'Oroni, Barossa, la présence, Abisso, mais Lauriane Mengi, petite sœur propre, Zala Nayo, calme, donc, Masolo, tout, éco, kende bien. Donc, c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndenge naïb sarabino ezali blagité 2020 oyo. Ezali makambo koleka na mboka na biso ezali makambo kosakana te parce que kanambe ifazwa masolo na mbunchu pe na dikosi donc système o ba yebisi ngai kake oyo sambula donc ba benga ngo kasonda donc ba luba donc kasonda penze ifazwa kanambe na mutu penza na mbunchu donc ifazwa penza kasonda donc na mbunchu to na dikosi. À très bientôt.